Bokoto, l'heure est grave, Diam. À la présentation, il faut vraiment qu'on explique Bino ce qui se passe sur ce jeu. Il y a Makambo et Marie-Laure à Lobi Kuna. Na le news pour Natina Yavi, il y a Karine Mokondi, Tolanda, Diam l'international. Kasi makasi! Marie-Laure, Luka délivrance sa vie na yo. Ko etale ba vie na bino. Mbote na bino nyos tu bisika vraiment bozali bozolanda DM na bino l'international babi moi ça lekin tabana mpaka sana elengi vraiment merci beaucoup à vous bana membre, merci beaucoup na bino ba chinois balobi vraiment vous s'abonner massivement sur la chaîne Sheraton TV babi vigno sur yango vraiment vous s'abonner massivement massivement ya bino vraiment yango eye pour na bino ba chinois pour na bino bana membre on est là toujours pour soutenir Karine Mokondi en tout cas babi mutazara aza yemoko aza mutu moko mais aza bati na bato bene vraiment nous vraiment le défenseur Diam l'international depuis Centrafrique nazara nanga disponible pour na koya vraiment ko répliquer pour na koya vraiment ko loba ba vérité ko expliquer bato botengama par rapport à ce qui se passe sur le sujet ya Karine Mokondi. En fait j'allais juste dire na Marie-Laure pour demander d'abord na Marie-Laure na tout na poser aux questions. Marie-Laure Karine Mokondi a sala onini. Marie-Laure Karine Mokondi a sala onini a posé question. Marie-Laure Karine vraiment a sala onini. Comment fait-il moi na maman Charlotte na moi na papa Mokondi ba akoko tika lozana kimia te. Babundisa mutu boete. Exemple ezaka ya Joseph Tala degré babundisa Joseph mais batika lo longa été. Joseph a fini par kokonza kaka bandeko na yepe kokonza bato bazalaki bato mboka na été. Joseph a comme gouverneur na mboka na été. Congolais quand même photos za mutima malamu. Les news des stars ezalaka lisusu na succès te sila singala kala. Et comme kaka boy bavandi e baluki sija mutu ba ya actualité. Marie-Laure yo penza za penza na actualité penza na kata ya internet a part ndongo yo kenda ko luka ba via batu loka yo batia o sindili ya kolanda ba via batu yo moko libala e yakate. Nebi ke la Rolande Micho ko répliquer e lobelanga lote banda loti lobby. Oza pe na numéro nanga so okomelanga pe to discuter et ça la bien. So okomelanga po nga na numéro no mena okomela ote. Pona ebila otala émission oyo et ça lo passe mais ti que ça lo passe makati parce que yo pe oyo kisi Karine passe na 3h du matin. Na makambo lo kuta. Na bato lo kuto futi bango mbongo. Bata lo kuto futi bango mbongo sali life po ba nuire na vie ya Karine Mokondi na Tigre. Nga tuni Marie-Laure Karine Mokondi a sala onini. Est-ce que Karine mutasala que na vie na yo ata mobali bando bota mva pe solata kokate. Marie-Laure a posé question. Karine mutasala que na vie na bo tutu e banda Rolanda yo ata chera ta o chite a présenter na miso bato. Marie-Laure l'accepte son mobali na oko. Mukoni Marie-Laure yo leka na penza bo l'accepte biso mobali na yo. Karine a kipa bino te d'abord mon eloko ya Karine le kana kuna na le news des stars. À part na page à la mama. Meilleure page internet mo bezaka ya la mama na wanga nango. Bo wanga nango na Sony. Meilleure page internet ezaka ya la mama. Eza ya la mama. Page penza da ka suivi penza na carte internet eza page à la mama. Donc Marie-Laure yo zana musala mususu osala te na Canada kuna misala ezalaka. Yo zana misala osala te 3h du matin to yebi ke biso na bino to ala décalage. France, Afrique du Sud et matin ke kitaki Europe to zana mona décalage à air na bino bato Amérique. Je comme Marie-Laure oyebi ke air osala live eza air bat balali 3h air bandok maluka. Ozandoki 3h du matin, biso sero to okola to ebe soki 3h du matin lotindo ta mabese ke bandoki bayo luka yo. Ti lelo to zara soki moni neti 3h ara bandoki, malgré tout mon makambo ngo changer nde lelo. Marie-Laure yo vanda kate penze ozoki ata musale pesu ata mbongo, ozala nelo ko ana te na vie na yo. Comment fait-il 3h du matin bat balali
on lokana kombo Karine sans effet na yo. Sans effet na yo. Parce que grande fille, maman lokola yo, osata na mwana te. Ata chérie, ati quand ta chia présenter la mise à batoza en ngote, c'est qu'il faut total l'état d'âme no bien. Ton lande l'état d'âme na yo. C'est qu'il faut ton lande l'état d'âme na yo, makasi. Marie-Laure Luka délivrant sa vie na yo. Marie-Laure Luka délivrant sa vie na yo, tika kombo Karine na munoko na yo. Lapa kombo Karine na munoko na yo, esa nini? Kindoki ya misu polele. Ya misu polele babake. Misu polele aleini. 3 heures du matin, batu balali, batu ba ronflé. Pou, Marie-Laure abandi live na kombo Karine Mokonzi, afutaki batu mbongo, batu wangwana, c'est de n'importe quoi. Ba non c'est so bandle baloba. Marie-Laure ko bando loka na kombo Karine, ti internet yana kindoki makasi Internet ezana kindoki makasi boke ba chinois bana mambo bandeko. Internet ezana kindoki makasi bako sabinote mutu nzamba sala aza soi-disant na Canada. Canada ok mutu pe so otanga ke oza Canada ba omona ke oza na vie. Siko mutu kwa Marie-Laure na Canada 3 heures du matin ya bandoki ba lokaka. Ya banzo tanga kombo Karine obelela ngusku na internet. Karine tigaboye. Karine matake kitaki. Karine alobina tigre basangisa mbo Karine alobini balezate novembre yango tozokota ngala tuni question l'air Macron apesi message alobi ke libala eza nombre batu boy Macron apesi message alobi ke couvre-feu na 21h15 Karine mtakote na kata mnoka Macron pa yebise ke loba boye po libala nanga salama te bino bosa ba je mobalo abandi abimina basi bela lali basi bele me akomika na mwasi moko mosango pe o mokili bafinga mosango pe o mokili ba ilingaka ete me alobi honoré ye komba fezala ka makasi Karine kozala na distraction te telema na mabondeli komba fezala makasi Komba il faut ça makasi. On va dire na okaka boy non ça m'étonne. On va dire na okaka boy yo ano banze Karine sala kibo. Karine zonga kiboy. Karine zuluka ke matake kitaki. Oh. Marie-Laure tozali awa. Omoni bato yo futi mbongo po baya ko nuire réputation à Karine. Po baya ko nuire réputation à Karine na mobali na ye. Un jour toza wana mokili no baka pope toza pe mabanga te po totika l'éternellement torokende mais ceux qui biso nyo surtout toza ka na vie Marie-Laure ba fi wana ba yo témoigner na internet pour na Karine bon lo batala Marie-Laure afutaka biso mbongo be Marie-Laure asa ba koya koloba balobi la vérité finira toujours na ko triompher bon moni vérité esuka kaka na kolonga na ko triompher tozalia na mokili moni biso to fula binote ba défense ya to ko fula binote moni to okipe bino to fula binote to luka to mona bino bozo luka to fula bino kwa da bosila sko biso to pesa une opportunité donc to pesa no makambo bozo ate bazozo makolo kilo ba muswa internet bozana misala osala te bozo baswa ya mibali na bino bozo baswa mibali na bino na 3 heures wana na batu musu bando sa intervention pour finga Karine bo banda no kozona soin na bino no ya ba couple na bino bo banda so ba soin ya ba couple na bino bolamba ba pondo moni fi wana bandeko bakengana ande kwa feli ngana boye ngana ebi Karine ngaza ka pembeni bwebwe moni yo soza mobali na ndako bandana kolambela mobali na laisse fufu penza semula ali atonda pana butala liyo
tika oya otia ba confusion na makambo oyebi te mutu na makolo tika koya kotia ba confusion tika koya kotia ba confusion Evelyne pourtant lobi TM tala ba fi wana bayeba olo babwe pona Karine nga kutu na ngana zongisa bona finga bonga bite chana te nga mona oya na ko expliquer bango très bien réalité makambo Nikuta bite Evelyne pourtant ebi si Evelyne pourtant na bi mama tika Ye makambo wana ndenge ezala te taka Evelyne pourtant za chinoise ya makasi na kati ya Centre Africa lela Karine wakukande azali makambo nanga ebele mosala nanga makambo nanga osala libanda na ndo cheke mpenza internet oh no bapele bando okote Evelyne pourtant kumuta banda liboso nga bisi ete etikanga mona oyo na oreplikele bango abizalaka te mwana batu Clarisse ya balobi mwana batu Karine wana za na étoile makasi yango boni batu balingaka ete Clarisse ya motema prince tukuza abinanga DM so lingo zala na maîtrise ya makambo zwaka bizela Karine so lingi vana vi na yo ozala ba problème na batu te moso lingi na vi na yo ozala ba problème na batu te zwaka bizela Karine zwaka bizela Karine eza nini mwana batu eza nini est-ce que Karine mutatinda bino bozanga mibali ba femme c'est la poto nde la majorité nde batu bazofinga Karine nde batu baoloba mabe pona Karine nga DM je ne serai pas d'accord avec vous DM l'international tanga na mwana Karine mwana Karine DM l'international moi ça lekini tabana paka sana lengi na mwana Karine botano nde na za niveau biso to ba musomba te ba fia ba l'échec to za bango te omoni biso nde Karine aza na lupemba nde pe biso tozala naye so za pemba na Karine ana lupemba te seke tala état d'âme no bien tala vie na yo mari lo yo faut tolandela état d'âme no makasi il faut tolandela état d'âme no makasi mari lo yo so tolandele ozanga te bakanga kondo kina bomwana mari lo yo na bomwana so totuni bato bokola na bango bazonga yesa biso te ke lao bando kola bakanga kondo mais lelo komi na poto komi pe moi si internet fo yo banzo finga bino bafia internet bozanga msala sa kombo Karine na munoko na mino bolapa Karine soko osali bala eza ye omonso Karine osali bala eza ya ye mutu akoya kosombela Karine soso na libala wana aza te mutu aya lobi ke nga nde na abwe nazwi charge ya bakiti nazwi charge ya musicien tel aya beta na mariage no Karine aza te azate bosa dépense wana ye moko na mobali na ye na bana membre ekira Karine ba mama basutena Karine Mokonzi eza pasi makasi eza vraiment pasi eza pasi nayebi te so naloba wana muna nini Bola pavia Karine, boutika via mwana batu kimia, na Feli Tigre abengane, nana lala kana ba wana mbeto ako yesa biso ke Feli Tigre ba yoka na ratena ka. Bono bino vana ndaka Karine. O te biso to zakaliba na toyoka ka na château. Na château. Na Afrique si kuba sambo ola ba mutaza couloir ayo ko te bona château ba ngameleka na ndoka Karine na mobane bino boyoka. Boalo kuta makasi Bon, kuta bo poni bo ya po bo nuire via Karine. So bo nuire via Karine, biso pe to ya to baby sa ba vie na bino. Moni bino, na côté na bino recherche. Lora bino bo ba ja aner ya Karine Mokonzi ngape na koma ja aner na bino na Hollande. Na ndo ya ko etale ba vie na bino. Na banda ko ya ko etale ba vie na bino. Bo saleli Karine likita. Babi basanga na baya bakoma 1000 bakoma 1500 15000 bonaje na papa la bolonga Karine te bokolonga Karine te bolonga Karine te
Bolapa. Bolapa via Karine Mokon. Diem l'international na yeli bino. Moni bino. Lora bon lukato fula bino. Actualité bozala nango li soute. Meilleure page etikala derrière la mama. Meilleure page etikala déjà y a la mama. Par la mama. Page moussou. Oh biso to yebi kezara na système internet ezate. Les news sont ça si la kala. Likoa buzo bana ba bêtise. Marie-Laure, avant que tu aies via Karine, avant que tu aies live, au foot, tu as mbongo ba ya kosa ma Karine. Banana kolande na eta enzoto na yo. Banana kota l'état d'âme, no banana kota la vie na ona age komi nango. Oza mama le ka Karine. Karine a mwana yo. Et nema Karine a kat internet biso no to yebi za dlo yo langi parce que za muswamba. Noka yebi ke Karine a leki e kanda wala ndo bomona ke ayaka na mama lokuta yebi ke Karine aleke mais ayaka ka ko ignorer Karine parce que yebi ke Karine aleke moi anzi masko Karine ezate bajara ba fia bongo nzamba pambola raté ya mona kanga mina Grèce Marie-Laure Soni mtezo sala yo Soni ezo sala o bande internet bino nyos na ba Karine bozala penza na comment je peux dire biso nyonso toza ba fia internet to banda mwa kala mais ce qu'on nzamba sali ngolo ba o ba tombo ba pe roti kana se nzamba tiki bango bongo mais quand même bana ba position bien boganga ken internet ke ba fia internet ba bala raté ba fia internet bandumba ba fia internet ba malem bala batu et matake kitaki bo finga ba fia internet vous pensez que bato ba ya internet ko sa be mission baza ba illettré to bazanga misala osala non même pas il y a deux intellectuels là ba intellectuels na kata net toze belé na kata internet toza te ke mtauti na simanda ko lala kikabwe te na banzo c'était ba journaliste d'information le roi ba gloria te ba kosa ba ifasik ngape mo na ifasik moi ba gloria ba kosa ba ifasik mais ba suka peut-être na ba G1 ba biso ce que toi peine na ba diplôme oh bat ba olanda ba bi que vraiment na ifasik makila at ba kola enyos ba yebi ngati no tanga na ifasik dana ba no sala non ça peut place monter non ça la chaîne mais non ça peine agence moboy vous pensez que bat ba en internet ba za bazoba nzamba confondre bino Marie-Laure nzamba confondre bino ba fi internet ba bala te Karine aye na libala uniforme bat ba sombe matake kitaki programme amnosu Macron aye na makamuna lobike ni bala nombre bat mkie eza feliti comme ta lobi ngo to Karine Mokonzi to tika ko saluer réputation bana baninga to tika ko saluer réputation moi na mama Charlotte abuka kama bolongo ne na se Marie-Laure yo so ma Charlotte a côté lo père ma bolongo yo zala ndongo zawana vous blaguez l'internet hein oh bino pe mon internet c'est la place à bager il y a des personnes basa sérieuses il y a des personnes so ba yeba bukela ma bolongo oleli o regretter na analyse no salaki DM l'international moi c'est le kintabana paka saneleng depuis Centrafrique je suis disponible na zala ku disponible baba kala nyemo la baronne a bien pour ya ozongisa ko recadrer batnanzela hein au prince tukuzu motema Clarisse ya va esanga diable international yo netembe telora tembe la bino zato sous cette tembe la bino di bala Karine nezala te yemta kotisi maloba na mnoko Macron te Karine e mate kitabo ezaka vina e mutebi vérité na marambo nyoto ezaka Karine moko. Alors botika ko détruire via moi na mutu na 3h du matin boya ose les live ba muswamba ba les shake ba kolo kilo ba zozo n'importe quoi bon mon inde via gloire yezo sukate banda karma na Grèce bon continuer ka ko loba mabela tina Karine kon bon continuer toujours ko lukela e makambu bon continuer toujours ko détruire vina e bolonga te parce que nzamba longisa dane ndenga longisa Karine nzamba longisa ka Joseph na kata prison komisa ka gouverneur nde penza longisa Karine
Merci beaucoup na chinois, merci beaucoup na bana membre. Bon continuez vraiment qu'on s'abonner massivement sur la chaîne Sheraton TV, balobi vigno sur yango vraiment, vous s'abonner massivement. Merci beaucoup et puis là mes condoléances à docteur Sheraton. Voilà bisika no sazo landanga. Merci beaucoup na Erzoum Mbayo, merci beaucoup na Gili Vitela, merci beaucoup na Ciseaux d'or de Montréal, papa Francis Miyatembo, merci beaucoup Nevline pour tout DM l'international de vraiment dans la présentation ya moko na lelo, merci beaucoup Nenok Damba bisika vraiment aux Olandanga babi Florida Mayala. Je vous aime beaucoup, restez vraiment branchez, vous abonnez massivement ya bino yango bisous et puis là je vous dis chinois bana membre bye bye.